qui journaliste ngana regrettant pour la Jaël Koutou azamu ka classe makamba ki journaliste té ezaka ba réalité à vie yanga sangani na ba salité o azamu la longue ta place biso ozala ta place biso ozala ka ta place ozala ka ngala bébé mutu ngala yo leader mutu il faut contrôler balanga, si on contrôle balanga, c'est beaucoup d'exemples au colo. On va réfléchir à comment il y a ma colo. On doit la jassi, on a coco, moi la poto, oh route, petit travail, bambola luka, on va pas la tête, on va pas colo, c'est normal. On a salé mon tuba, yo bagay kinganda sur la tuba, et monsieur yo, mais toi chérès. Pour ma colo, t'es comme là yo. Quel piano? Là on a pas eu un conflit. C'est pas quel piano. Et puis on a un problème là, c'est ali que, à la place à repasser, de soir équipe dedans. Il faut que ça rende la vérité. Je reste malade. Les Anglais juniors à Messi. Et que quand j'ai un moka, Nairobi Kenya la contrôle, on a un problème à moyenté. Faut yoga à Sony. Jaël. Azali muto yo la ba blague na hôtel ndenge ya ferry parce que yo ya na azali apesa mo saren dire na vambo ngona lokolo bima ozali mbongo pendant 10 ans apesa mbongo te apesa mbongo na mawanzambe gouvernement puti yo olosomba tandaku olingo ko ma journaliste ya kimukolo bongisa na makolo na ya mbongo bafutela ki yo pona je na o ezala parce que mbongo na pesa ki yo pona koma inapt Elenge ya Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Moi je qui beaucoup le Mama bandiku nalandi sima natimbiri basekreja sekre ezali kaka timbela balobi awa toza ozomona oyo ezali mpana ukuma lokola mwasi simekoli mwi kibokolo yango oyo odi oyo bazakokelango awa toza kibokolo mwasi simekoli odi oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli mini ekoleka collant ekoleka de ceux qui au tiango ont utilisé au moni à je suis formé stop on a ngao poitrine place qui ndenge nini te balobi vetu makamutu au centre que au tous amuzo to makasi ndenge nini na tout ça solution mamutu on va voir ça comme le quoi maki allô awatoza je veux la pommade Bocho. Je veux le Supovita Plus, je veux le sirop Bobaraba, et voilà! Oyo, pommade ya kupakola, dans quelques temps, okomona. Nzoto na yo mobali, ezongi penza, ndenge nzambe akanaka, ezala. Totuma beni. Beni voilà, yo lingi français trop. pour ozala na forme. awa toza moto esalaka ki lokola lia ezala boye awa toza nde moto esalaka mabili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awa toza Simekoli. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merveille ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse, mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merveille la solution. Mokonzi ya banzete aza wana na Suisse, obenga ye na banimero eza affiché. Merveille la solution, batika yo Andika Captain ti Paris Toduma. Bien, andika Captain Malilia, ana vile anga kiki e Paris bama de cap. Bazuabi. Hey, Zambi, tazambombo kawe. Okuli kiki e Paris.
Kawe, Paris t'appartient. Kawe, vous savez, c'est la puissance de les gars. Ah, Kawe, elle a félicité. Voilà, chez Théma. Et tout d'un coup, tu as 1h, 2h. Kawe. Bah, par histoire, tu faut expliquer à maman, hein? Eh, Kawe. Ça sent bon, Kawe, mon yaya, quand il depuis l'Afrique du Sud. Eh, Captain. Quand qui est parlé au moment de Captain. Oh, Captain. Yo, on a un tambour. Comment le casse pour moi, n'a pas bandoki, l'accent moi, eh, moi, la star, moi, n'a pas pambaté. Attends, ça va rater pour ça, on va faire quelque chose à l'école. Ah ouais, Paris t'appartient, mon petite sœur, j'ai allé chez le coquille. Maman n'a promédé. Maman a promédé, yo, Kawe, tu vas battre Joe, le déjà la pour 2 jours, quand ça va moins l'éni quoi. Donc, il y a un peu ça m'a établi à la Grand Jésus. Mon pote, Grand Jésus. C'est moi qui ai bien la Grand Jésus. Wallet magique. Voilà. Hein? Babi va leur faire qui va bazawana, Sheraton, va faciliter ici. Nebso, Djobu, Réserve, Goïne, la maison de l'arrivée, il y a star dans la maman. Donc, ma belle Zali, quoi. Ma soeur n'a pas Laura Sougou, ma belle Nolondo, moi, la maman. Bosani Yannick Kinéa. Yannick Kinéa. Hey, Kinéa, pardon. Sogi. Oh, mettre à Sogi, Nzambe. Oh, qui ça va payer à Mougou. Habite quoi là-bas, kaka. Bongo. Eh, je ne tombera jamais. Masala Kisha Welo, Kisengobo. Kisengobo. Eh, Nzambe là. Je vous ne tombera jamais. Mon livre grand maître Bazara. Babi, je ne tombera jamais. Oh, ma grand maître Bambi, c'est minene quoi. Biso copé ça, c'est bon, faut pas lire. Bosani de midi, Rezege Mouzala. Rezege Mouzala de midi. Yves Coco Youssouf pourra dans mon boss, hein. Babi, tu jali, ah, tout ça, t'as mon allé à Moura. Comme un sikini. Pour de la ville. Pour de la ville, ça a bien été ce que les gars ont dit, l'idée en d'abord. Tout ça a vidéo. On m'a dit solo bien les bandelane longue bloba mususu. Faut ndé obaki comme ben fité faut na kata. Tu sais pas la ndenge eh de toyo kaka ba mande comme ça ba boire donc ça la fait bien héritier Watanabe yo moko pena so kiti na mabele na kapa. Oye bena na shop la bino South Africa second hand to se la fort. Papouche, niveau caché papouche, mutokoroka lizo mbata. Shell show. Ah, so lengi ba chaba caméra na parler na yo. Na shop na yo ba caméra za ba remote to eza ba DV. Le retour a ezali olingi. So lukaka ya vi na kati ezali. Donc on a posé nyonso na kati ezali, biloko ba instrument. Ba synthèse. Nyonso ba télé, ba sac à main, ba chaussures à basi, ba mibali ordinateur, ba téléphone, ba basket, nyonso lukaka na kati ezali. Ça dit ba tout ba dans la fille du site même si beaucoup koma te boya pene la kana talote. Oyeka lisolo. Bon solo là, ah t'as les arrêtés donc soyez pas les solo là n'enga pitbull bon solo là, ko banga noter que oh ah bah ah maman les arrêtés y'a rien les solo c'est pas quoi. Donc qui est pareil la moni peut se faire qui hein. Shell show, ah oui zara second intenso lingi pe voiture à location et ni car aux alengo posa ah oui zali. Ya solo. N'a pas bien quoi, ya. Ben c'est moi pour la musicien. Ben c'est moi yango là. Nzambe. Viens moi yango kitoko. Babi elenge Congo toujours kalami ite la zawa la kati ki bomoni kati boule zo sala babi biso partout dans la travail kata la téléphone dans son travail vieux zo kota babi chez Luizo Mbata nyasa kitoko nyasa makamutarasi ah voilà c'est gagné chez Luizo Mbata babi ah ma boss capte ba rebelete ba boss ko second end ah c'est que l'un des avocats moko celui-là mbata ah non on peut bela oh quand des bozo mona wa South Africa second hand ba biso ki oye captain okomi ate c'est que na kino e banite poster nyoso oya ko makawa anyatara South Africa second hand et pas papa Luizo Mbata so na ko si tuna ken piana tuna Jael show botala bino moko toza ba shop toza ngwe belé toza ba shop ebelé oh na ngambu. Donc, bien moi, South Africa second hand shop. Eh, Nzambe. C'est papa Luizo, bison sont au fan de ces bazar. Pas ces akawa. Naïbe zarati na ngambu kuna. Pourquoi on a combien de shop pour la shop belé? Pour le moment, na kata Cape Town, toza na ngode et puis na bamboka mususu ndenge peka masole zalara en tout to ça ra fort to sous nos peuple quoi. To tcha moi partout dans le monde donc nyonso
aza facilité osomba biloko donc ande nalobaki soki oye Cape Town yo star omoni South Africa second te oza makambo te mpo nayoka bajournaliste ebele baya bakota wa te mpo na kini mpena gaz eza moins donc bango bazalaka na gaz bango oyo tosalaka na bango awa place basolo ebanda babi soko ye te se koze loko te kari bokonzi la baronne tala awa baza chez Luiso Mbata équipe nationale qui avait pendant les ketchou cité wadal plus que star bobol pas toza ouais chez Luiso Mbata second hand soko TV ya bien au revoir ozoluka o chaussure au ketch au revoir ozomona ba keve za wana ba smart TV za wa tout olingi pe na location ka au revoir ta 4 yo kaka ouais chez Boss Luiso Mbata ya boss c'est moi qui la caméra te taka ba prêtre na ba caméra te yo so mona choisi ba tata la caméra bango bakota te awa nyonso kolukeza bebe papush namoni basapato linga awa nzambe ebiloko eleki nzambe en tout cas donc binomo bomoni eza full bobi awa toza na second chez Luiso Mbata bobi nyonso bokoluka chez bango ejali kwa nyonso bokoluka ezali parce que na yamo na poto babwaka ya mwasi yango atikala ne mutakala na video ani mutu esalaka te ya pasi nana baolenga mama pourquoi tu nous as fait ça atika mutakala mpona 1 euro ebamwa mike balalalalaka ye ndeki na mobali voyage ingrat azonga auta frisile azonga kina bapota na makolo basala lycée bilongi mabe lycée basi ya mabe na mibala ya bilongi mabe lycée bapauvre lycée basali te lycée bata classe te bo makasi ye naka mosusu wana fini ya bato ataka bilamba bato na kabela ye Karina kabela le kacha kabela jour kuna chafiye ba kabela ye ka amela ne ka drogue solo ya moi bota mi bal 80 sama on pour mais il y a un jour ça polémique là-bas mais que l'on pas vu comment que le souka 50 ans au son malonga te internet et personne ni voiture ni on arrête à vivre ba ça solo et on va comment déjà manger yo très bon ko la papa no ici les ma sorcière na kikata ni na zangunda na yeye na filmer ja mama baro na filmer voiture na yeye kwa suka kote ka hôpital nande bafuta ke ngo Cape ya bien na sala ko bote ka basere ba ye ba video ne bana ya mako na kimwe video ye lande ano suka ka no ko finina expliqué on va faire la vidéo dans la Congo c'est normal et plutôt quand les vidéos là la pour les chassa yo e binga ka era na utiki na yetu yo e bamba donc on a la Facebook na ya mayo na journaliste mo na Cape Town oui, ben, quand elle est qu'une, tu comprends? Oui, ben, elle est dans le c'est sous. C'est une jean. Je choisis le terrain. On va faire le terrain. Après, ça fait du cible. Je vais faire bien passer, genre, je vais t'acheter. Yo, maman a quoi ça? Elle m'a papa maman. Après elle m'a dit
Yango mokolo ana 50 ans. Veuve sans mari. Ya kofela lega mibali. Veuve sans mari. 50 ans. Bana tata. Obote na 4 mibali comme daki no sorcellerie. Tout le monde. Ala na papa boko bonga zanganga. Mutakifu. On a quoi na photo, ouais photo. Akama kana franchement inya. Moi je veux intimidation. Bino. Elle est sur Kikata. Akole Kikata sous soyez na maman et puis sous voyage quand de bona moska tika la mutakala. Pour la 10 €. Moi ça va Michel tout pour la libanga. Moi non la maman téléphone. Pour ça le biso le type sur une maman pour casa pour la famille mon makadogo baya mitakala. Bon Mais bon, quand tu retournes. Ah! Mais comment on a boulé de ma place, on est la ministre, puis ça va. Bateau, tu as un tina, tu vas dans le retour. Ils ont rendu pour tout le monde. Mais bah, tu sais, tout le monde aura un bureau. Pardon, bah, lui, ça a bouquet. Ah! C'est là l'image à salon, la prise, on appelle si yo mon robot et mon côté, mon pied. Wow. Le robot a du bon. Mon frère Saka. Excuse, nous toquons dans ma élève qui s'en mate. T'es élève qui saute. Rien? 2000 fois qu'on allait à Pamba. Va pas télé. Ah, le grand journalier. Je pourrais avoir un salaire pièce. Mais oui, ils ont qualité. Ils sont pas journalistes, pas chroniqueurs. Tout est RDC. Tu vas dans le salon FIS. Pour le salon Moko. La carte avec moins cher. Salon FBS. Qualité supérieure. Il n'y a pas d'adu. On ensemble les jaloux maigris. En plein de soucis. Oh, on a déjà vu la base de 6. Ali le zo kena ngo bomanga. Loko ni nyangwe sanga mitata yo moko. Te uzinga ni pa pistolet. Loko ni sanga notice. Ba contre indication izate. Oh. Ce que yo mela kabiloka mabe. Ya lo wi. Nazo zelo na carte landa ngai. Olukaki yango au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabila mba ya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus mat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non, talo kutu. Maxi Bio Café. Nasonga kamwana. Maxi Bio Café. Et bongisi libala nanga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zo mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie, belle les autos. Tension, hémorroïde, faiblesse sexuelle.
oyo ya mabondele na lolenge oyo ya koki na moma oyo prophète Nanzambe. Ça va. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu ne peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nanzambe. Attention, attention. La Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana yawe nachola mipe mingo pona mbona. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a même. Naboya, Wakina Fufuna Olia. L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et yeah! Les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone étaient un kokaba. Baba boma, eh, Nzambe vile mo. Asa no parisien yo akenda razonga ka yelo. Yo talang sita ngoyo, yo, bando ya long sit profita biyo ko sabala kinu belini. E ko no fa la film baba fanda dans la cité, e no yiba ya lala. Na Congo ronfler. On peut ramasser un vélo. Yo, on a petit l'esprit. Peut-être on va à la ville, on fout la coula, yo là dans la Congo. Allez, qui a l'esprit va casser. J'ai mis au cassis de. Cela va être la vérité, pour tu cocos. Il y a plus cela, on dit le cousin. On s'en a pas un mouton. Il va dire le cousin, on va regarder le sarama. Peut-être comme un sikin, on va regarder le sarama. Il est parlé au Bama, comme un zikala. Vu les gens qui sont ici, il faut la contrôler. Et quand je viens dans ma ville, non, ça fait. Donc, tu me connais pas. Tu vois ça va la quinto et bali. On filme maman Abino. On a donné une image. On va voir la quinto. Après ça, il y a la maman Abino. La filmer parce que maman Abino femme. La filmer Bangounda. La filmer parce que sortir à la série. On a un problème sérieux. Tout la show. La quinto non non niveau na ma. Na sisi niveau na parce qu'on a comme côté na niveau buzoberi. Et osepela okapaki na bana bachuke na bana basikini na bana de Paris na ka déjà impoli nayiba oui nayiba fa pe yo ena sia kufa yo ebinasi bolokota masona balabala abo matroka marena ko tsa fedisi ndeni police elukanga na la vie police on mona ngate de immigration. Naona msafiri na mako kana manka sosa KFC na njoto. Ana manka koka bia. You know. Obota bana mwana ibeta milkshake tena vi. Bwaka kande ndeni okobota mwana ibeta milkshake te. Bomo tema be. Vous êtes la reine au Loba. Vous êtes la reine au Loba. Mais faites-moi ce qu'ils ont dans les noms Loba. Parce que ça, c'est pas poli, là. J'ai pas de choix. Jemi Mazala. Ala nenga Koko, mwana poto,
oyo kutu amis esi na ngai bamboza luka wapata walala te obuka makolosi etoa normal mpo nazali mutu yo makaki kinganda suka tupaki ayebisa yo reto gires obuka makolo te komona yo kempiana ngala oyo napaye nanga o conflit tika kempiana ndenge azali problème na ye ezali ke aza na place ya kofase te so ayekep dan ifo tozaka na baverité gires malele ezanga junior amisi eke étranger ya mboka nairobi kenya na contrôlana na problème ya moyen te fo yoka asoni jael azali mutu oyo okoyela bablaki nano te na ndenge ya feri parce que yo yayana azali apesako 100 reine 10 reine avant mbongo na lokolo ebima ozali mbongo pendant 10 ans bapesaka mbongo te bapesi yo mbongo na mawa ya nzambe gouvernement efuti yo olosomba ata ndaku olinga okoma journaliste yaki mokolo bongisana makolo na yo ya mbongo bafutelaki yo mpona jeune na yo ezala pe parce que mbongo na bapesaki yo mpona okoma inapte ikozala mayele ezanga junior ami so oza na posa ya kodezora junior ami si juif noir nazali wana Jaël nga la ko manquer jamais respect parce que ay place to utaza na respect so tout na Cape Town Jaël azaka na South Africa okoya jamais na loenge ba binga la kana yo des après on va masaki na troli na vélo atambolaka des après bayo karaso yo boli tata wasiki au de la ville tu peux rien dans la ville on va s'en yo comment yo ah ciao la famille baba alors pour yo toi j'ai ta bagabi solo ba moi la fille solo c'est faut ba ah ouais faut ça awa omoni awa omoni ndenge ezali awa je suis désolé omoni ndenge ezali awa tozaka na Long Street ezalaka na ezalaka pe na Champs-Élysées na Paris elongi oyo soko oyebi yango te seko renyaka te awa ba $10,000 eliamaka ba $100,000 eliamaka na soirée moko ifosa na respect jures omoni ndenge ozali wana oaza bebe buchu santa de pouvoir elongi ezaka moko jures nakena ye yoka soni sozoka soni te na oyoko mpe soni te natali video namoni ozofinga Jaël namoni koza na conscience te parce que mutu bauta esika moko foza na manière est ce que yo na mboka oyo renya depo ya na mboka ofandaka na cité place opona okota boye fonga nabengisa yo to ve nanga tata abengisa yo oza na santé ya bien te makolo eza ya bien te bapesi mbongo makolo mpona oza na problème ya inapte badeklare oyo inapte tala sikoyo ya koteka cd batekaka yango combien na mboka $1 yoka soni ya biso toyibaka Jaël kutu makambo ya kijournaliste nga na regreta mpona Jaël kutu aza mutu aklasse ya makambo ya kijournaliste te ezaka baréalité ya ville yango asangani na basali te oyo aza mwana longe ta place biso ozalaka ta place biso ozalaka ta place ozalaka tala bebe butu tala yo lider mais wana il faut contrôler balanga so contrôler balanga sinon beaucoup de simple okolo te filmer pas bango awa non filmer pas na bino na filmer na ngunda na yo ebi ko kende na tenali ya mukona mono nga na résident bokanga yo na mère na bino asa na metlen kuna ba benganye po na garantie oloba loba yo za la vie bien yo ka soni yo masoko na yo oli non vous t'es va céder on va démarrer hein pas démarrer mieux faut que Jaël qui céder muta pasi ya ba fila pas que ta vie va nous à mukanda la relation na Kishasa Ken Piana yaka kuta na mbongo fufu ezate Ken Piana la pala aola la kuta o gonfle pas Jamie kala mako Ken Piana onika pesi wana ozoboka te Ken tala bachaussette na yo kuta ezaka propreté solo fola ya libanda nga aza moninga na bino te moto akomanke famille lukoki nga na kosan charge na bino parce que toyebi réalité tozalaka awa okompane nga aza junior ami juif non naoke poto le 28 naoke mpe na osofime ka ngunda nde na ndako asuka za opanda na voiture ya mweshe ya place atekaki avaki kongo otembesila tozolokota papier elenge ya kongo glodidi asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata